likambo nini eza koleka na télévision ya Congo. Ezali Acoustic ya Carine-Mokonzi ekoti deja na télévision ya Congo. Ekoti na moko ya télévision ya Congo. Acoustic oyo ya Carine-Mokonzi ezali kobinisa deja, ezali koningisa télévision ya Congo. Ba Congolais na ba Congolaises bazali na nkembo na Yahweh na nkembo na Carine-Mokonzi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnettes. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko en tout cas Acoustic ya Carine-Mokonzi ezali koleka na télévision ya Congo. Bandeko nyonso fokozela nesengo. Pamba te ndenge eleki kuna ezali esengo ya ba Congolais ya ba Congolaises ebele baza kosepela deja na Acoustic ya Carine-Mokonzi. Acoustic ya Carine-Mokonzi esali pe batu mosusu oyo balobaka mabe pona Carine-Mokonzi ba chanze ba ide pe ba sepela babina voire même binemi na ye mosusu. Bokanisa teke lokola Acoustic wana eleki na télévision ya Congo ba jaloux mosusu babakisami ki jaloux to batu oyo bayinaka Carine-Mokonzi babakisami koyina ye. Non, eza bongo te. Oyo eza réalité. Ndenge Acoustic wana eza kobeta, eza koleka na télévision sans kotia ba méga na téléphone. En tout cas, eko touche ba sentiment ya batu. Sentiment eza kaka sentiment. Na kosa binote Acoustic wana eko salela Carine-Mokonzi batu e ba fanatique ebele pe binemi soki bazalaki 30 bakotikala 13 ou bien 7 mingi bakoloba tina mokote tozalaka ennemi ya Carine-Mokonzi parce que bakosentir sentiment. Bien sûr bino bokokanisa naza koloba se koloba, mais non, oyo eza phénomène oyoyo bokoki komona yango neti makambo na koloba ezaje me ba oyo baza na Congo ba oyo bazali kolanda Acoustic wana oyo bazalaki kosepela na Carine-Mokonzi te to misusu bazalaki binemi na ye un jour bako témoigner tina nini akoma bien na Carine, tina nini akoma kosepela na Carine parce que Acoustic oyo nde rythme ezali na kanisa inti tolobela kango mingi ou bien foko lobela kango mingi tango mosusu misusu bayokaki te. Ezali na rythme moko ya kitoko. Ezali ba chanson moko kitoko. Carine-Mokonzi abeti Acoustic wana en tout cas zéro faute. Image kitoko. Ye moko chanteuse position ya danse kitoko. Elateli kitoko. Tentir kitoko. E bineli kitoko. Voire même naba pasteur baza kobina yango na rythme ya kokanisa Carine-Mokonzi. Bien sûr bakolobake baza kobina nzembo ya nkolo me ezali nde na kati ya litoyi batieli écouteur oya Bluetooth baza kobina nde oyo ya biso Carine-Mokonzi. Acoustic abeti po Acoustic wana en tout cas etiki différente na bato mokili to ya bato oyo basalaka na ba chanson religieuse to na l'église. Yango wana Acoustic oyo en tout cas eko toucher ba sentiment ya bato. Ata et toucher mitema bato te me ko toucher sentiment sima sentiment eko tinda bakota ekota na mutu ekota na motema motema ekotinda na cerveau ba changer ba idée ba mona capacité na valeur ya Carine-Mokonzi na société congolaise. Alors oyo bakanisaki ye azali antisocial en tout cas
bango bakolia kaka linu pona kolia me mingi bakochanze yango wana ndenge acoustique ya Carine-Mokonzi eleki na télévision ya Congo en tout cas esuka kaka na télévision wana te me eleka na ba télévision presque nyonso ya Congo pe ebandelaka pe ekatisa na oyo ya biso famille ba Congolais ya Brazzaville babetaka pe yango ekende pe na Angola na Tanzanie na Zambie na Burundi na Rwanda na Uganda pe na Afrique mobimba eningisa deja na ba Côte d'Ivoire bandeko na biso na kanisa bango pe si babandaki komona yango parce que bango babandelaka na diaspora awa tangu si balandi biloko Carine na kanisa bamisusu bazali kolanda ndambu deja me ekozala malamu ekota na télévision ivoirien camerounais pe ya bandeko na biso nyonso ya Afrique surtout oyo ya loposo moyindo en tout cas yango wana oyo nyonso ayebike acoustique ya Carine-Mokonzi eleki na kati ya Congo en tout cas bosepela surtout soki olingaka Carine-Mokonzi soki osepelaka na Carine-Mokonzi ou bien soki osepelaki na acoustique oyo Carine-Mokonzi asalaki en tout cas zala na esengo parce que ekobongolisa batu ebele motema oyo bayina Carine-Mokonzi pe kopesa valeur na ba chroniqueur na ba chroniqueuse bobanga pete ba chroniqueuse oyo bayina Carine-Mokonzi en tout cas bakokomante eloko moko ya mabete na acoustique wana na kanisa bande bimaki bozomona ba commentaire ya mabe ezate ezala même na batu oyo basalaka na bango rando na kanisa chilelo nanu boyoki commentaire to liloba ya mabete elakisi bango tu baza ya kondima loba soki bakoloba liloba ya mabe bakoloba a partir ngandenge na lobi boy na video sikoyo bakoluka bakreye rando moko baloba mabe pona acoustique ya Carine-Mokonzi mais acoustique wana eza zero faute ba oyo bazali ba rando ya kin na ba randonnette oyo balobaka toujours na kofonde mabe ya Carine-Mokonzi mais na acoustique bakoki kofonde te pe bakoki kobimisa ata i ou bien o ou bien ete alors nandimi pete bakobimisa soki babimisi ezakaka ndenge na lobi mais bango nyonso baza d'accord na œuvre ya Carine-Mokonzi pamba te etouche basentiment na bango pe bango nyonso bazali nango ndambu na poche baza koyoka pe bakosepela en tout cas bokontinue kosala bongo parce que bonheur fo kokabulaka yango eloko ya kitoko ata moto osepelaka te soko asali yango profite parce que ekosala yo bien acoustique oyo ekosala bato ebele bien parce que ndenge eleki na télévision ya Congo kobanda na bakonzi ya mboka pe na moto suka ya mboka oyo akengelaka Congo sinzeli en tout cas akosepela na oyo tango akotala yango na télévision yango esengeli continue bongo continue na ba télévision pamba te ezali eloko œuvre ya kitoko en tout cas ezali esengo pona ba congolais nyonso pe ba musicien congolais yango wana ba grand musicien congolais ekozala malamu soki bosalata geste ya félicitation na chanteuse oya bino Carine-Mokonzi azali inconnu na société congolais mais azali koni azali ya koyebana bosalata geste moko ya ko féliciter ye to ya koloba likambo moko ya kitoko ekosala bien kaka na Carine-Mokonzi te to na ba oyo balingaka Carine-Mokonzi te mais ekosala bien na peuple congolais bako comprendre que en tout cas soki biso to sepeli na acoustique oyo soki télévision ya Congo elakisi biso tobini yango seke bayaya na ye batata na ye baleki na ye oyo babanda musique toyebi bango pe lokola bafélicité ye ezali tosali erreur te Carine-Mokonzi azali moko ya ba chanteuse congolaise moko ya ba chanteuse africaine oyo en tout cas et abeti acoustique oyo ebimi premier na ba acoustique nyonso etiki même ya ba grand chanteur mwasi mamoke skandate zuwa te
bandeko na biso wana bazanango envers Carine-Mokonzi. Yango esengo pona biso nyonso, esengo pona musique congolais, esengo pona musique africain, tozala ne sengo parce que ezali eloko yelengi. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Eleki.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Eleki ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eleki ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eleki ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eleki ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eleki ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eleki ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eleki ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.